La République démocratique du Congo est déclarée guerre na Rwanda. En si longtemps, institution et vandité wana ezali bongo maloba oyo porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya alobaki na briefing hebdomadaire oyo esalemaki mokolo ya mardi. Awa na Kinshasa, bakinois ba réagir boui. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Mais tant que moninga ye kozwa mabele nanga kote nga tina ndako. Encore ko simba nga tina lisu. Il faut se défendre quand même. Population ya République démocratique du Congo bazali na posa to attaquer Rwanda mbala moko gere banda. Kasi porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya azalaki na briefing hebdomadaire mokolo ya mardi a dosé attention pe a expliqué que tokoki ko déclarer guerre te pamba te ba institution nanu e fandi libanda te to bima libanda boy yoka population. Par rapport à la guerre, Congo et Zakubanga guerre, Congo et sa complicité, il y a mort plus de 20 millions de il y a mort au sol congolais. Déclaration, il y a son excellence ministre et média ou à Salaki Lobina porte-parole, il y a FARDC. Tout le monde vraiment très bien peine à Bokebi. Mais le problème qui se passe, c'est quoi? Aujourd'hui, bien que le gouvernement a su à comprendre, le peuple congolais peut entier, aussi tout comprendre que eza vraiment M23 eza Rwanda mais c'est la communauté internationale et on a chapeauté surtout c'est les États-Unis d'Amérique avec la France et l'Angleterre. Alors à ce qui concerne la guerre de l'Est, maman, madame, nous sommes peuple congolais. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On en a marre. Plus de 2 décennies. Oyo mboka na biso ba mama bana basi ba papa bazali kokufa mais communauté internationale aza koloba eloko te kaka ba maloba moko fantôme bakangi matoyi bakangi monoko na bango. Guerre ya est est fragilisé biso, guerre ya est ebomisi bandeko na biso. Patrick Muyaya aza na raison parce que tout na maponami après maponami faut to vendre ça nous assemblée nationale provinciale to vendre institution nyonso mboka après avoir refait cette institution to beta Rwanda dans le roi moi moké. Rwanda to beta e mabe donc to za suna besoin de négociation na Rwanda te donc faut to sila nera to sila mbala mo. Problème ezali que guerre esengeli esila makamu o ezali ko sala mana est ezali ko sepelisa mutute monde entier bazali ko tinda ba message pe kolela complicité o nyonso azali impliqué na liwa ya batu na est ezala libanda ezala na kati nzambe atala likamu na ye mingi akufa pamba te population ebele bazali ko kufa likolo na bango. Guerre oyo esengeli esila. Oui. Magazine. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.